na bino bandeko ezawa bino Henriette Kilungu Shembo TV oya sala kabino mwa elubu okoki kosala pe elubu wana na kati elubu na ngai okoza loza koluka ndenge kosalela yango omoni pe ya ndenge moko ya simple ezali okotaki omi abonaki. Merci na bino mingi ba o bazo continuer toujours komi abonner na Henriette Kilungu Shembo TV na opesa bino ba bisous nzamba batela bino bo continuer toujours kolukela nga batu ba kota toujours ba mi abonner po bino nde bozo salisa ngai bino nde bozo support nga ba abonner na nga ba bisous. Lelo so bo mon total ici elungi boye kota biloko kolia ezali elubu ke tozolinga ko to sala bino bomoni bino moko nyama tozana matwaro tozana tomate tozana mbika tozana ai tozana baguku na ba spice tozana l'huile d'olive. Ok to banda awa tozali na elubu na biso lelo nyama avant na banda na pelisa nanu rechona po tosala katamba deko awa tozali na elubu na biso ya nyama na banzi boka sangwa ba nyama basangisa na tong nyama oyo eza basé na mbika bosi boyoka pe elubu ya soso ya mbika bisa okaka mbika mbizo ya mbika makayabo ya mbika meyo tozana nyama ngombe ya mbika eza easy eza simple eza recette moko kaka ya muke tozola kisa yango nde bomoni nyama ngo to stokata kataki to sokola ki maboko nyama ngo ya ngonya eza ki nyama mobimba yango bomoni mobimba lango mena sina katikati mena ko utiliser kaka oyo ezali ya baya mwasi to continuer oyo nyama langa na lamba kako na l'huile d'olive mafuta muke bozela pardon na fongola mafuta na ngai na kolambela ngo na mafuta ya l'huile d'olive soki polinga l'huile d'olive kaka yo mafuta yo sokolinga menete za recette déjà que mbika ezaka na mafuta yango ndi na sali mafuta ya l'huile d'olive ya muke mafuta la ngane koki na lingi mingi te toko sala nyama na biso oyo na mbika yango ya mobimba oyo basi batuta yango oyo okoki pe ko tuta tango batuta okotango na liboka mais avant la sa mbika na ngai na saka na muke na moto nde sikola eko tuta mbika na ngai ebimisi linga solution yango oyo eza nyama eza basé na mbika eza simple eza recette moko batu nyonso pe bayebi batu musu pe balamba na recette ya mbika na nyama na yebi te me na mona mingi ya soso ya mbinzo ya mbisa ko kauka etc. mais nga na préféré lelo kolamba ngo nyama na biso ya ngombe ya kosangisa na mbika. Baninga nanga baza na Australie bamuso ko bake maman Henriette mbika ezalaka wapi mbika ezalaka na ba shop nyonso ba arabe o ezali na ba shop nyonso ba soudanais pour to s'appeler ba soudanais mingi bafunga ba shop awa mbika kokuta mbika mibimba yango oyo otuti na liboka botande ba so ba komi mususu ezaka basi ba déjà na kopo bakomi yango na kombo ya eguti elakisi na munoko ba Nigeria soki otuli kaka eguti okoti na shope bakola kisoso ko lingi akotuta déjà bakopeso mengana lingaka na somba ya ngamo ko boye na ekotuta na kati de buna biso tokotia matungulu tokotia poiro yango na sina chaki tokotia ai na banzi ai yango yo awa tokotia tomate déjà yango yo awa na kobana na matungulu elukuna ngeza bana zobana na matungulu po matungulu na pesa mafuta mwa bien tanga tie matungulu na ngai na kozwa nyama na ngai yango ya mubeso eza muke po eza ya kolakisa kaka ndenga kolamba eza kito kolamba nzungu mobimba soka zelaki ya commande mo to bandi na nzungu mobimba yango yo tokotia nyama na biso na matungulu tokobalola tanto tokotia nyama na biso na matungulu tokozwa pe poiro na biso yango yo na kozwa poiro na ai toujours na saela ka mingi ai ya mibimba tango yokota na nzungu na kako finango tokotosko poiro na biso na ai pe na kati ba misusu na elubu oyo eza modele ebela kolamba okolinga pe ozi okalingi nyama na yo simoyo kotia mbino komona yanga formule ndenge nazosala na tie poiro matungulu na nyama na ngai matungulu yango tochaki nani ai na biso yango tochaki tomato na biso yango yo ekomi toka tomato na cha na tomate na nyama na biso ebela
kokoya te otakotela nzungu yo yango ya mwasi tozobala na nyama na biso yango yo nakolakisa bino ntango nakotya mbika nalingi nyama na biso wana ekanga mwa moto moke ntango natie boye baya mwasi nakozwa mofiniko na finiki etoka mwa moke apres wana bolimbisa nga nafongola mofiniko po te mwa mungu ekota nakozwa nakotia mwa spice na biso gu na biso oyo ya njimbo tokotia yango na nyama na biso toki natie jimbo yango moko ezaka deja na mungu baya mwasi tokomesanisa tokotia su mungu nakoya komeka soki namoni mungu ekoti ndenge soki nakozwa mungu na biso normal ndakobakisa moke nakotia mpe mwa muscade po eza nyama baya mwasi muscade moke eza mpe mingi te eza lulubu moke nakolinga natia biloko mingi te po eleka nyama eza na mesure nango ntango natie mungu na baloli na tomate na ngai nazwi nanu na finiki mofiniko po nyama na biso na tomate wana etoka moke ntango ekosila te kotoka nakozwa sikoyo nakakotia mbika na ngai oyo natutaki yango oyo nakoya kotia nsima tozwi tosangisi yango na mai moke bokomwa nde nakosangisa yango na mai bozela nasala mbika na ngai mpo nazala prete mpo naza nga moko natie mai awa nakozwa sikoyo mbika lutu moko naosala mesure ya nyama na ngai nakozwa te nazwa mbika ebele natia mpo esala mabe non nakobalusa mbika na ngai mai oyo nde nakoya kotia na mbika na ngai nakotia na kati ya nyama na ngai ya mbika namoni na bakisa moke ezaka nyama moke naye kaka mpona kopresente kaka baya mwasi bokotakota bomi abone na Henriette Kulumbu Shembo entre temps mwa matungulu na biso ndembi na biso tomate nyama na biso etoka mwa moke ntango ekosila te kotoka nde tokozwa sikoyo nakoya kotia mbika na ngai oyo nde erwa tokotika mbika na ngai na kati etoki après ba 10 minutes na ekopresente bino nyama natiki ndenge bomoi na kati ya nyama na ngai awa natieni mai nyonso il faut kotalaka yango mpona balo etoka ekota bagu wana boyebi ntina natie mai te kozwa te soki ozotokisa nyama ozolamba nyama yokamataka bakata ya mai non baya mwasi baya mobali soko kati nyanya banyama na biso otaka na ba frigo na poto avant na sokola ngo baya mwasi na tsala